Jack Love na pese bambote c'est le maman na challenge mino mwana muninga bolingo benda mwana nani Jack Love au tapela ya azana ba parents na ye aza musicien la team azana ba parents na ye azana passé na ye le passé na ye ça comme benda le roi nani Erissa benda ki mo ba danseuse ba maestro aza suivre les guides ba moto bo mona ba mission ba commencer à sala mikolo maestro da salango qu'est-ce qui on est prouvé biso que yé aza diversé na biso diek pour tout ça l'album belé ko le kabango voilà ba nzembe belé succès ko le kabango na hérité ndeko so yo moto yena ko mona ça comprendre mais le roi maestro robaki bon bino pela bo assez pela que na succès na ba proposer abiki na ba concert à l'équipe te biso beta na poto na liboso ba orchestre belé to batele maka omoni Maradona omoni boye étage ya mulai omoni nani o ya ba mukuse melo yenda yebeli dako de la monnaie nzembo wana wo na kati ba terre wana yoka yango nie ba fanatique na bonne musique boka yango be yoka ke na kati wana yoka ke vanana aza wana tondi wana na la Deborah Mado moi c'est succès ce que na Cameroun nokuta Deborah Mado ba Deborah tout ba koma ba Mado ba Deborah tout voilà, c'est un ming yaoye baki boye belé botala biso partout dans le monde entier. C'est un ming yaoye baki bosabona na MJ Télévision. Junior Dao, votre frère Oyaka, on a toujours pour la bino actualité. Oh c'est la bino musala. Merci na confiance au bopé sabiso. Merci vraiment na estimation estime au bopé sabiso. Vraiment merci beaucoup très cher ami vous avez belé botala biso surtout ming un grand merci. Odi créateur donc on va battre l'Arabiso et puis namoni maman mami Wanja la première dame d'Orléans donc vraiment merci mingi maman donc malgré Makamoumé on est là toujours debout et puis namoni les sous les boss à Débasilou les neufs qui bougent partenaire officiel vous avez belé au soutien Arabiso namoni Espoir Oubazebi donc Osé Kitoko Star et puis je n'ai pas oublié Jalin Abdoul AK47 villageois consciente Gélin AK47 Abdoul villageois consciente vraiment donc voilà donc tobingi ba villageois nyonso surtout maestro Fabregas boya awa passer marambo ezabodi ke university donc Kalaming était l'album du groupe deuxième album du groupe maestro Fabregas a perçu sous opportunité na ba oaye ba poulain na ye vous avez belé bota la biso vraiment merci ba villageois mingi donc oyo ba sabona awa émission za bino et puis ba oyo ba mélomane na bonne musique très cher ami donc aujourd'hui j'ai reçu une fois balobi yaza déjà message na biso awa na MJ Télévision boyebi ke bo c'était la net lo barabia donc atoyo sur la masolo ya maestro Fabregas donc mote mingi na ba musicien surtout il y a Villa Nova na ba danseuse il y a Villa Nova et surtout lui-même le maestro Fabregas donc vraiment donc joyeux anniversaire parce que vous allez guiter mais joyeux anniversaire n'a part il y a MJ Télévision. Aujourd'hui on va parler de l'album on va parler d'abord des maestro Fabregas et puis de l'album University du groupe donc deuxième album du groupe solo là deuxième année c'était le 24 juin 2023 aujourd'hui le 24 mai 24 juin plutôt 2025 donc 2 ans déjà jour pour jour oyo maestro Fabregas azaki honoré par Yanaye Ferregola la des martyrs donc vraiment Chikaya
Junior Dao l'international, Junior Dao l'international, Bambo Ebele, Babim Kotona système à bouche cousine, na longoli manette, na longoli na chapeau nanga, pour na pesa mo konzamboka, Maestro Fabregas de Kuzerachi de trop, Bouba de Bouba, Songambeli babetaka le kofité, congélateur ya musique ya Congo, Gomez ya musique ya Congo. Eh ben c'est ça, yo mo so mambo Congo. Bon ça ni comme na ngwana banda kala, Junior Dao na sepeli tout à côté, même ça Serge Makila Dragon de la monnaie. Dragon de la monnaie. Dragon de la monnaie. Ana chane wana. Jimmy Bela au Pébaza. Jimmy Bela prêtre des prêtres na pesi bambote place Bazali. Bato mbongo to baka na pesi bambote isika Bazali na moni cause le noir de prêtre ya ba danger ba prêtre balandwe kinanga ba grand prêtre akabata la tête donc on a habité partenaire na péché Abdul Akatara. Villageois bongonde bafana na la. Villageois bongonde bafana na la. Même ça. Voilà, avant ça mon frère. Oh, Maestro Fabregas. Maestro Fabregas a tout fêté anniversaire, joyeux anniversaire. Oh, joyeux anniversaire encore et encore. Maestro Fabregas. Maestro Fabregas à part University. Maestro Fabregas a tout fêté anniversaire naé, na biso ba fanatique naé, tous ali na Bing House 2 semaines passées. Tout fêta qui champagne à gogo, tous ala ki wana ba venanga ba Stone Baby, tous ala ki wana na ba vie tellement ebelé na ba Raoul Shungu, bazala ki wana tous ala ki tellement na ba tebelé, na zala ki na ba Karishu Bokota, tous ala ki wana vraiment anniversaire ya Maestro Fabregas na ba Dora Mabongo Delix na ba villageois Pierre de Partout. Dora Mabongo Delix. Donc anniversaire pene le kanaki wow extraordinaire. Tara to ete biso tout pembe. OK zando so ba bilamba boye zando cher. O di ba boutique na cité boye pa LG, tel mixeur bilamba tel bilamba boye cher. OK ne pas Hervé Mboko bilamba boye cher. OK ne pas nani boye cher. Na bisa yo. Parce que chance na kina ndoki na Jorbel, je dois mwakana fraîchement Paris na PC bambote belé, na grand frère n'est pas bien mwakana na PC bambote belé, atikele nga da nyonso. OK. Donc na pena fête anniversaire na pantalon musoni ya pembe. Omone ba vidéo na TikTok. Omone ba vidéo ti. Pembe za kiwana. Maestro Embi Makasi, aboki baba mama Mireille Sanduku, donc anniversaire pena le kana c'était du wow. C'était du wow. Tous allez pena wana donc c'est ça qui wow. Anniversaire maestro le kana bien. Avant tout sur la université album ba tout bon là. Tout sur wana no une année jour pour jour. Maestro Fabregas Azaki honoré pas ya na Ferregola. Son grand frère son vieux Ferregola na stade de Marty Otomona et Kanga Makamu babeta chomoro boye o ba tout si le tigala et le moro boye à ne pas oublier Ferregola Maestro Fabregas même podium Ferregola Maestro Fabregas na Marty Hôtel Mpanzi boye président Miel de Son na PC Mbote Belé Hôtel Mpanzi boye na biso ya Jani ya Wenge biso Jani wana ya Wenge wa kala so yemba vi wana il passe à la qui donc journée on a dit journée inoubliable Maestro Fabregas Azaki wana dio o basala wana na habité ba bête dio mo boye Obiso bato tozalaka na maestro ba mikolo a intitulé bouche musique pour nini po abeba talenté ba lobaka belete so travail na mo asani na meka ko yemba ezaka message mo na bato musko tindala bato muso ba message ke bino bato bozala na ba idée na bino boye ko la pe ko yemba OK ba ko la pe ko yemba to ba koma boye belé na internet ko boya o na lekine no yemba to ba biso yo mono no zaka na mission boye bundelo kese na bino yemba ko mona boye comme peu bouche cousi donc je wana révèle ton mouton je wana maestro yemba makasi na ayemba adina tout le est villageois bazanga na ça c'est fait désolé je n'avais pas on se dit que le moyen qui était assis avec tellement il y avait des fois sur la pelouse dans la soit accès à la pelouse on va regarder la presse va donc dans mon appel communication peneza qui wana tout qu'on a signé ba communicateur ya Jésus de Niès ba moko tombolo na pesi wa mbote ba gouverneur golois na pesi wa mbote ba musique ngingo na ba ya nanga na pesi wa mbote ba sala mama na boulot yango mona et sala mama na plein tara stade de refula bato maestro so yemba Ferregola zo yemba zaka mama na dio na bisawa yo moni presse dinga ki aso serso bilengi wana so ka defexe na ye OK benga mninga na miel descend ba yemba makasi vous comprenez ba yemba ba maïbrel na ba yemba ya danger donc ba yemba ya danger yo moni
Babilo sama na marti présentation ça banda muna on makambo na epo attira moi les sons ton grand frère na fait rigola avec qui mais Maestro Fabregas wana après avoir presté la Stade des Martyrs on a fait rigola il peut annoncer ça je pense que après ça a déjà bon après ça a annoncé qui a Stade des Martyrs mais jusque là to bosana makambo wana donc tout le va qui pour Maestro Fabregas Stade des Martyrs to bosana jamais tu rebosses un Stade des Martyrs. Stade des Martyrs, mais il faut bêter en caca. À rebêter au moment où Stade des Martyrs. Série si la rata. Série, vient à bisouer un son à bêta Martyrs. Est-ce que c'est là? Série si là. Série, tu les gars, il t'a acheté des niais à bêti. Est-ce que c'est là? Série, tu les gars, vient à bisouer quoi? À tu bêta nani Martyrs. Est-ce que c'est là? Il y a bêta Stade des Martyrs, mais Fabregas, tu es là et rien. Il Stade des Martyrs. Il fallait que banana Zénith après tu es dans Gouma Zénith betami aya apa pour la Stade des Martyrs le mettre c'est là Zénith style le Zénith na biso et ceux qui ba problème et ça là que même main noire kaka main noire biso te bana biso main noire pour baptiser et puis ça maté la française à l'annuler biso main noire et bien biso ngote ça il faut pousser la makambo pour faire document analyse bien analyse non ça là par rapport il y a 2024 et tout 2023 2024 il est l'autre en 2025 la concert ils ont annulé à Betty Casino ils ont net parce qu'ils ont critiqué tout bon mutu tout est aux anavi on a biso ba villageois et avina bango na makambo na biso tali biso te et puis les inséparables ba qu'ils album mongo échoué te makambo ça bien les inséparables ba nzembo ça on est bien ba kaboni déjà te ba ça normal ba sur la souta normal jour anniversaire ya Maestro Fabregas depuis Pomba Bengae a souhaité joyeux anniversaire bango ba comme ba professionnel kala ba bandela les kambo o ba ngata jina PMF mama ni mama lobaka ba na make-up ya mise à jour ndo papa ba betaka na ko fait le midette wake up parce que ya mise à jour yango les inséparables ba bonisi yango fort pour esi mbaka te yango na marché et zo beta makambo za pepele et beta mama pepele mais chika si on se rappelle et le relance ça fait rigolo pour les lots abandon taper ba date na poto ils ont Stade des Martyrs tout le monde a relancé ba beti ba concert na partout qui est plein et puis à Képé va tourner na poto et 6000 mais c'est pas le cas avec Maestro Fabregas nandeni apparemment banda beta Stade des Martyrs wana to beta casino to be abende moto nandeni gola ba bina tout bazana abenda bango yo lingo zo makambo ya oxygène ngo comme ça non pas faire gola benda bat makambo te so abenda mat makambo depuis que Pomba zalaki na ING Arena total moment que maman depuis Pomba kende bien na pesi ya passant Gilitz Molobeli porte-parole na gens dit que non faire banda ka Maestro Fabregas batu tout ezana Léo ninga zala wana moto kenda Fabregas batu tout ba presta jour ya concert à faire le 24 mai 2023 faire benda bango ba moto yango maman soro baki tembezu dipiron tembede so da dipiron na makambo bozo chao ba tembe mais vous trouvez pas que non der boy Maestro Fabregas ça tient plus ça tient plus Mobutu to Mobutu date so Maestro ça tient plus Olmo mona ba Jonathan ba femme ba kindako kolobela mouvement na TVT lungo mona ba roi de play ba ngawo lobela mouvement na TVT olmo mona ba Jina PMF ba mama ni mama akenda zonga ngalobela mamute makamuna biso to kenongo bien tolongona mokili ya virtuel to na mokili ya normal mama Maestro Fabregas kende bien pardon na ba question na comprendre déjà depuis Fabregas to ba invité nyo surtout au ba presta joana le Stade des Martyrs a fait rigolo le 24 juin 2023 la majorité va inviter on a New surtout ba benda ba moto surtout tali pena ni la fille comment elle s'appelle Sarah Lula yekuta kina ngamba ba wayo ozui banani nani maman bozalaka Sarah Lula kina ngamba ba wayo maman bozalaka Fabregas makambo epesa te ils ont annulé album epesa te Mobutu Léo Mobutu oyoka ke susu Mobutu bazajuana faire abena ba Mobutu Killer Tchétché
na pese mbote sika zali Mobutu maestro après Stade de Martyrs a fait makambolo balanga ngwana ke bilan sur négatif abete Hilton den abete Hilton les inséparables là masana depuis Pomba mambo c'est bien bolo ngwana ba victualité na benda ba moto et le côté faire ala na intérêt maroté ya robenda maestro Fabrice makolo ya robenda 1200 makolo ba ba jeune frère na ye ba pesa ka respect makasi ni to mona ba depuis ba pesa vena biso faire égaux la Jésus de Nias respect makasi ba pesa ka respect donc faire égaux la Jésus de Nias azana tawana te ozomona ana tawana maestro après Bastade bilan chose en opposition bilan na bino banda le 24 juin 2023 tilelo pour na bino normal de succès maestro sanga na moninga depuis que Pomba habite les inséparables ils ont kende waouh ils ont se comporté bien azo travailler album a misene au femima d'ici na calamité awa les 15 déjà les 15 nazo bengisa bala la bonne musique bala la calme ba ko lia biloko na bango pepele les 15 ya mois prochain le 15 juin ya mois prochain donc ba ko CP là donc mamuta kitoko ozo monter to ministre des réseaux sociaux université to lo ba déjà université donc makambu déjà le 15 juillet makambu teza ba wa mais le 5 tozo kende matadi to kebeta na kermesse mona matadi le 5 euros les 5 euros bandaka to kebeta na matadi hérité zonga Espagne bino boke matadi hérité wata oti poto abeti dom azonga susu fra Espagne mais Fabregas azonga matadi so matadi ezali felo matadi pende la matadi wana moni bi bokomo comme ça bi matadi balufu bamanaka bachikapa bakindi bagoma bokomo bozanga ngoli felo likolo ba Espagne ninga ko beta poto to beta dom de Paris simbi azonga sur Espagne avec sur Espagne amema ba mission na poto mais ce qui n'est pas le cas avec Maestro biso makamba poto to za biso précédé Maestro lobaki yango ato memi batu na poto lelo il y a déjà mema batu na poto autant que mission na fois c'était maité il a presque tout dit banda o mema dans lelo o mema soto akomema batu na poto pe amema batu na poto Maestro Fabregas amema batu na poto CG ari na poto CG Yves Mbouela ari na poto atu solo makama ba concert na biso kala mingi te to bisa badati na biso to linga biso kene mbongo te to boyi yene la éliminé bari botango nyoso éliminé to boyi na biso makambo wana te piaka Maestro Fabregas na génération na aza musicien oyo soko yo beta concert ata bo bangiseke te kuna bato bayaka te aloba na betango année passée abeta na kermesse ya Vélodrome bato balengise Maestro bakobamba libanga na podium Maestro boy to ya wana Maestro bokanga 15 fois na podium moko bakosa ebetama na terrain wana bamabango baboki bandeko na ngamu mususu wana bana bakitambo bana babandal babanga na bango leki ya ngai te chika ya star ba villageois Maestro bokanga ta ba 15 fois chika ya star ba villageois batunga bat bayembanga na kitambo na ibana na jour moko grâce à Maestro Fabregas concernant président kaka après kobeta Stade de Martyrs venez faire égaux la ben c'est que boyo bake bayibaki makolo moi je ne disconfie pas na ba popo ba to bakomi kolo bana ke faire égaux la komo iba mise makolo ngana o kamwa pour soka iba ba mise makolo mais venez biso soleil wanga alinga zana dana venez biso na des grands frères na biso JDT molopo e longa ba bébé alinga zana dana on comprend ba to balonga na virtuel ben la réalité c'est que l'album na biso ça fait des âges âgés on moni ba to mo zo na biso ba sala ba challenge monsieur di meka la mingi tawa nani Jack Love na pese ba mbote c'est li mama na challenge mino mwana mninga bolingo benda mwana nani Jack Love au tapel la ya aza musicien la team azana ba parents na ye azana passé na ye Maestro aza suivre les guides moto bomona ba mise ba komo sala mikolo Maestro da salango makasi Maestro nyokola paka makasi to ngo to lobate okopona moto bomono Maestro salango donc to ba Jack Love lelo ninga sa carrière solo azana soutien Maestro Fabregas bon pourquoi pas Maestro Fabregas yo dit Maestro activa mode moupe na moto ya neki moupe busene ki moupe ya ni na grinta oju uskuzi okubunda na réseaux sociaux kuna otindi 30 otindi 15 zembo otindi 16 24 ne de soba kite Maestro
betaka 10 ma société faut sanza ngo bongo 15 babunda ngo kuna na réseau o bango bala mike babunda ngo na réseau babunda ngo na réseau babunda na bakable aujourd'hui université on a vu la présence de Rebo Chulo na studio to yebi Rebo Deborah Bazawana. Comment est-ce que présence sous ce Rebo Chulo Deborah pana nzemone malekes Deborah ya mado ana nzemona ye jo na maka selengo vidéo azoyemba yango azana nzemona ye Rebo na studio na PC Bambo Tebele Rebo la panthère Rebo maman na bango na PC Mbota ndeko na ngai mukaji ngachika na PC Mbote weto qui n'est qu'à studio il peut faut enregistrer. Et ce studio, bakangi motuté Rebo Chulo a participé dans 4 albums. Wana ezamba surprise. Ceux qui ont participé, c'est là les 15. Vous comprenez? C'est là les 15. Les gens ont été étonnés. Deborah Mado Bazana, Olé Maïso Faragaz a promouvoir Deborah, chanteuse Oyazana Kati. Nous hérité Watanabe a promouvoir. À ça, la chanteuse, le roi Lise, Jack Love. Aujourd'hui, Maïso Fabregas a comme bien sur Rebo Sopende. Mais Rebo est un artiste international. Ni hormis la relation dans Zawanango, on les a vu privés naé. Maïso Fabregas promouvoir. Deborah Yamado. Deborah n'explique au thé ndeko nangai nzambe nangai musala to pona rejeté si mama pena bisenga kende classica au sala tala ba biro na lingai na musala oyo kaka vous repoussé musala oyo Deborah Yamado na tina zolo ba kaya Deborah Yamado yembi ye okina hote ayembi meto sentir vraiment Deborah la promotion ya ba musicien mususu ya Deborah c'est pas les Deborah Yamado azali Materazzi cette étoile pe azali ba surprise peneze bele elle va mettre na Picadilly boto na matin na Picadilly na dimete likolo Picadilly ekoza la bosso za likolo ozolonga ba Hollywood ya ba immeuble ba grand ciel tala immeuble à grand ciel na matongo l'équipe Picadilly zate on se comprend donc Deborah Yamado elle a chanté elle a mis aussi le cœur ba fa saka bolingote oh vraiment zo ka moi moi si wana yete ba woni kasi ba Deborah ba ko so makamba comme si son nzemo la ki toko on la sent pas azali ya Villanova Deborah Yamado azali ozo fina Deborah Yamado azali Deborah Yamado azali au monde parce que toyo ki ba fruit déjà ba fruit ni bino ba fruit bino ba fruit yebisa biso vérité Deborah Yamado azali normal na PC Bambo Tebele yepe ndeko nanga je nanga Magujo na ye baza bandeko donc ngame directement tout bandeko Deborah pe batebele ba bandeko pourquoi est-ce que bozo pesa espace té Deborah à s'exprimer ayemba azala libre le quoi ba musicien to ba chanter mais ba bébé chéri ba oyemba bébé chéri pa oyemba parce que on a vu ba promotion ya ba musicien wana ba bébé chéri ba Maradona ba nani mais c'est pas le cas avec Deborah Yamado. Jusqu'au ligne de Deborah Yamado pas zo yembadea ataka na baker azalaka tant même c'était une saba musicien et to ba telemaka omoni Maradona omoni boye étage mulai omoni nani o azaku mukuse melo yenda yebeli Dago de la monnaie nzembo wana na kata baker wana yoka yango nie ba fanatique na bonne musique boka yango be yoka ke na kati wana yoka ke vanana azawana tondi wana na la Deborah Yamado moi c'est succès ce que na Cameroun okuta Deborah Yamado ba Deborah tout ba koma ba Yamado ba Deborah tout mutabimaka na kati américain wana est-ce que vraiment Maïso Fabregas a limbisa Deborah parce que alongwa ki akitaki alozonga est-ce que na limbisa pena na normalement a limbisa pena fongole motema parce que banda zonga to monaka azwa so espace té ta place te mesure du piron hein ta place te mesure du piron maestro limbisa Rodan Sensebene je vais pardon ba maître Mathieu Libanda maestro beaucoup tsaye ba pese mi ko beaucoup crime moko aux apprécier que moko olingi liberté yena bango ye pas longa ba son 16
makambo za pepele na university ana place na mo bobo ki basangani wana basali mama na liyo na tishashala ko la te papa na bébé luna na pese mote mote ma bébé to nyanta ozo comprendre y pas le makazonga ba so limbisa yi ma so na mote ma papa ba bi ko ba ngwa ba zonga ma so mo ko ezali soki kara o bouja ki lo ngwa ki tango zonga yeba ki ba final tellement 3 jours ba na bango mama balela maman na it azonga ba pese mbombo bima après Robonzele 600 made Robonzele 600 made Robonzele 600 made 3 jours azonga bi azonga orchestre na bango mais so président ça pese mbombo aboki mbombo maman chokisa maman ko nani o sexy chao Villa Nova chao on se comprend. Donc tout ça on a 3 jours bazonga baza pepele 3 jours ça doyen beaucoup de respect ne peut ça place ça sur repesili sur bambie mongo ya ko lukanga après ça nga transport tu quand prend pour toi on se comprend yé ton ya ça on a yé ce ko ya ba Scarface quand on pas animateur mo bo wana Scarface on se boka mikolo na rep boka bo animateur ya mignon on se comprend aza on a boka on se comprend mais ce sont zongi normal à Olimbisa yo. On comprend? Mais ce bateau tout balongwa bazonga ba yo senga pena pardon ndinga vo normal lo ba deboya madu. Na senga pardon bina senga pardon et il asenga yambala bina filé. Yambala. Makambo obo ndi yango. Abo nini? Eza lo ngai. Ya ngai liboso ndo nga chikaya sida ba jogo. Pour nous aller tourner en joueur. Maman benga chika ya star ya ba villageois. Ya ma bayoka ki na libanga o blanc na mosaka bokinga chika ya sida ba villageois blanc na mosaka grand frère na kitambo na pese bambo tiatambo na ba biyengo ya zalaka na ba diewara ozo comprendre zalaka trop na ba masanga ba sibisibi na kitambo na pese bango bambote na ba activité mura na pese bango bambote ozo landa. Donc c'est ça. Na bité tout le bandé. Mais ça vous dérange pas comme on a au hasard adversaire amino direct, le roi héritier Watanabe, bah voyage à tout moment, ça vous dérange pas? Qu'est-ce qui te dit? Qu'est-ce qui on les a prouvé que hier à sa adversaire amino direct? Pour tout ça, le ballon est belé que les cabans. Ah. Voilà, ben j'aime belé à succès que les cabans. Na héritier? Non, on ne peut pas comprendre. Ça comprend. Mais le roi maestro Robagi. Donc bilo pela boa c'est pela qui na succès. Na ba proposer avec qui na ba concert à l'équipe. Biso beta na poto na liboso ba orchestre belé. Biso beta ino to beta na poto liboso ba orchestre belé. Mais ça va suffire avec les guides. Botika ba comparaison là on est pour comparer ba Yamil Yambal na Chikata. Elle va comparer Yamil Yambal beta na Barcelone na Yamil Yamal na Chikata. Ba to kuna na internet kuna ba commenter. Total ngano ba commenter o yoka ba pona qui est Yamil qui est Chikata. Vous comprenez? Donc, votre comparaison Fabregas est le plus supérieur qui est hérité. Mais ce Fabregas a les guides, il y a génération na yé. Guide va comparer na mututé na génération na ba yo comparer na mututé. Yo comparer na mututé mais ce Fabregas n'est pas l'accès que ce qu'on donne longo que c'est faut respecter place au uta. So na ba concert oyo héritier Watanabe basali. Est-ce que ti lelo bobengi ga jeune talent? Makambwana Sankara de Kunta Dalo Bakango par rapport à Bamo français wana. Bamo français musu c'est comme compliqué bateau. Vous comprenez? Bako bengo jeune prometteuse, bako bengo jeune talent. Je suis au Congo boy. Comme HDT, il faut qu'on comprendre ba combo, faut comprendre ba surnom. Moi tout ça benga biso beaucoup mais ce faut comprendre comment on a kala. Le monde est Basile Maël, il y a un temps Basile Maël et Batou, Bouche Cousi, à Eli Batou. Bon, on peut m'aider. Ah, bon, on va voyager, biso voyager. Ben biso, ne pas voir le ben biso capi. Bon, on peut m'aider. Ce qu'on m'a dit sur Fabregas, ndaboye, ndakumotelo nyamawa. Nanden. Oh, Oliata. Ah, mais ça fait pas de Oliata. Nous sommes dans ça la vidéo, la challenge. Batman la maïs, Batman la maïs, Batman la maïs, on a eu une jarine. Attends, depuis qu'on y est, Badion a bandu ça la wana. Dans un modèle de musique. Oh, il y a un slogan à tout le nyama Oliata. Yolia, Bouba, qu'on s'est battu de trop. Azolia.
azolia mambo za kitoko omwande azaka na studio apamba omwande ngola tete yagi umenga costume belé yagi omenga na pese bambote belé ya Ramos Shungu na pese bambote belé Océan de Charme muninga Maestro Fabregas na pese bambote belé pe grand chanteur et manze mon négligence alors continuer au sala parcours nae donc Maestro Fabregas faisait une telle lunyama mais azoliate ba place te mais ça la ba poto ba beta ba concert poto za bazoka te poto silité poto za pe fin du monde te Maestro ko mema ba poulet na ye na poto album ezosimba te banzembo esimba te moni album ni simbité pour les séparés bimisa awaye nzambe na ngai séparable pe c'était soko yoki mukusa kwanza mukusa bakimaka yango te pangana kongongo ntango osala biloko de ministre asepeli alaka mingimingi na chemi dango erindeka likolo olimo bapeshe mafo simba te wana bato na pale simba te bato bazobina yango pambala awa bakupe bakabwani bakoti na etalinga te ex mo tiesa ex na ye etalinga te azaka pale yango so na kati sika ya nzembo wana bayobimisa mama bafasaka bolingo te nzembo na biso susu wana ebimi ekre makambo bato bazosala bachallenge eke ezongi ozo comprendre ngai naosala kaka balamoura la bonne musique bazala concentré bazala focus na musique ya bien la musique c'est l'art de bien combiner le son d'une manière agréable à l'oreille ma batangisanga musique na Saint-Georges pas professeur Nangaï, professeur Zebouké, Paul Bouké, na PC Bambote Belé, vous comprenez. Na bachika na ce place tout temps na massa na mo tout temps na et pas comment les musiciens. Na mo la presse fort na télé na yeno na classe azala ki zengi azala ma l'été. Moi que c'est soko. Mais soko ya TV a musicien. Soko ya TV nenga boya maestro ngata ye mono na chika ya pena o baluba walobaka donc jingi ba kitamba yebiete ba kitamba yebiete héritier wata Arnold Basele tout temps ne chikima ko ko biso ngai natanga génération mona na tout temps génération moté baba la likolo biso tonto Saint-Georges bango balongo déjà bakotanga bachiki place mususu nga siko na vu chance nde otanga na basele mama na kizengi mais omona émission internet mo salaka aboya maestro totala rabe esa ngo pe lota kuzi yango mikolo nda boye po bomo bo sentir que kuna ba beta bino ba muta beta biso azate maestro dalo baki bon pe mabe bon ba beta qui peut kombwana artère pornographique botika makamutu maestro so ba villageois na maestro so ba mamiki okombo obando landra ba bambango bando betsa ngo batu donc bakomboka maestro apesa mais bango bakomboka apesa maestro atala ngo ka bo aso ngo normal la mona ka que ce sont ses frères yaza guide na bango bazolande na sima osomona donc c'est ça maman on le Jonathan Baforma yebi. Voilà, merci très cher ami, nous voilà arrivés à la fin de notre émission. Donc voilà, vous avez belé et puis na signé bino caradon yaboy pour s'abonner et ça bien ma commentaire na bino awa ça va bien. Jalan Abdul Trésor Simalanga. Vraiment vous avez belé bota la biso vraiment ba partenaire Ozekito Costa et puis Espoir ou Bazebi, merci. Rabelson les news. Ade Basilo, les neuf qui bougent. Yo rata jamais Rabelson les news mais Rabelson les news na plutôt c'est Rabelson news mbote Rabelson les news bambote Dora mabongo de luxe inspecteur Richard bangonde ba frère nanga na pesi bango bambote belé amarula ndoki na analyse ebi chez mo amarula non kuta nsona ye ndoki na analyse yeso sala analyse so za fanatique ya musicien ya mususu il faut oboso matambu nduke luko tiré abarula la pese bambote belé atambula na chef mobe na pese bambote belé donc c'est ça ton appelle chef mobe bambote belé na pese mutamakasi et orchestre na biso maître yama na pese bambote champion les beaux charge moki na pese bambote maître F maître patron na pese bambote belé ya Stone Baby na pese bambote belé donc c'est ça voilà merci. Un mot dans ma villageois au Batali Solelo. Un message à ma villageois. Un message à ma villageois. Bon, la makambo, ils ont le calcul na réseau te. On va comprendre que c'est maestro le but de sa génération. On va sur la nabiso, on maestro le baki, tous en la bouche cousi, tous à la focus album nabiso, University.
oyo ekebima le 15 déjà mois prochain oyo ekebima mpe bana matadi bozela Villanova au grand complet bozela bomona ba Deborah ya Mado bozela bomona ba Elliot Mbappé bomona ba Maréchal bamona ba Maréchal Mama Rosa bamona ba Sifa bamona ba Merveille Chacha bamona ba Chancel Vie bamona ba Yamba yo bamona ba danseuse na biso tout bamona Singafumba bamona ba Tisha bamona ba animateur na biso Scarface aboira makasi Scarface aboira makasi ye pe na pesi bango te place ezali donc on senga ba villageois bazala toujours calme ba continuer toujours ko sala ba challenge ne ba sala ba challenge na pesi mélodie ba mbote belé ta ya za musicien nga pesi ba mbote onze moneza mabe ozole gisela ngatango dans ba villageois botala penze mwana c'est pourquoi tolobi ke Fabregas azo promouvoir to azo pesa Deborah ya Mado espace te parce que tomoni Kenya na mbonda tomoni ba mizi ba Maradona banani bango nyonso tout nenge ba challenge et salima Fabregas ye moko sa ba challenge mais tu viens de nous signaler que Deborah ya Mado d'ailleurs nous on est surpris que ana nzembo tozo senti yete promotion ya Deborah ezate challenge ezate promotion ezali babe banzela kitoko nini banzela kitoko lokola ba petit na ngaba na Deborah Christian Vi bisemba pe mwana chango ansela ngo ba challenge ozo comprendre zembo nini zembo Deborah ozo ko titre non o ngo lumba solo extrait muto apesa ba titre banzembo kuna c'est Maestro Fabregas c'est Maestro Fabregas non on parle que Deborah Mado aza pena n'espace tazo respirer ndeni yo lingo dinisanga libulu mobo no dindate na zaka normal yo lingo dinisanga na biso clair mutapesa ba titre connaître Maestro Fabregas yo fo ya nzembo Maestro ki conception nzembo na pas pesa mon titre challenge ya maya challenge salama déjà challenge salama challenge salama Deborah à chacun son tour chez les coiffeurs chez Deborah et salama chez il y a Deborah nzembo Deborah ça c'est un challenge challenge salama mountain challenge salama napesi bambote ebele na Deborah Mado nzembo na ye eza kitoko bala meloma na la bonne musique bakoyoka ngo pepele donc banzembo ebele eza wana mais nazo nsoso mobutu balobaka na français à chacun son tour chez le coiffeur mais tour à Deborah eza quand mais banzembo totimiki nanu eza banzembo oyo bato baoyemba yango nde malala Deborah boyemba non te mais Deborah ma le 15 yango tobombeli bato surprise bazala calme bakoyoka ngo le 15 Deborah Mado Vanana Deborah Monsa succès ok na Cameroun au côté Deborah ok Burkina Faso Deborah ok Togo Deborah te ba fini c'est que bombo ten azalaga à l'aise na orchestre na ye Deborah ça ba figure emblématique ya musique ya Congo na zo bisa yo tomba muna mwasi munene na nzela Deborah Mado ya nani ya Fabregas voilà merci Chikaya nous voilà vous avez belé à la viso banga déjà parce que to na suka banga na ngebele na ban Espagne na pesi ban Espagne tout na mbote kuna na Bilbao na pesi ya Jojo Smack na pesi bambote ebele na France Maman Mireille Sanduku na pesi bambote ebele Robinson News bambote ebele Ndomboli no leader na pesi tout bambote ebele Jordi Booto ingénieur ya solo soki yola titenga na kolata na pesi bambote ebele Maître Mas na pesi bambote ebele Ndoki na Zando Maître Mas na pesi bambote ebele petit na Merbi di bataille na pesi bambote belé donc c'est ça bambote pe belé besoin mabe bambote pe belé besoin mabe voilà qui nanga haute couture lisusu lande qui nanga haute couture bambote belé Emmanuel Pouloulou bambote ebelé donc c'est ça hein ngala pesika bambote na le banquier balobi Henri Popolo Meonga pardon le banquier na pesi mbote azara misi akaba sabasenga ye bon tout au pays na CG Yves Mouyulu papa na Melidark motema harmonie masamba na pesi masalanga etoy villageois consciemment na matete mbote honor ngenze na pesi bambote belé masalanga 0 villageois na pesi bambote belé Christian le bourgeois Yozalarawa. Donc on est ensemble. Ok. Donc c'est ça. Voilà, merci. Nous voilà arrivés à la fin de notre émission. Villageois pour les comptes de chers amis. Donc vraiment, oyo ya bino ya ngoi solo ni boyoki parce que biso to binisa oyo to lokoti
oyo biso tozwi yango toye nango awa biso regarder biso mingi na bavillageois peut-être nayebi ke il y a certaines on ne compare pas Yami Yamal et Chikata. C'est la famille, très cher ami, nous voilà. Bravo, bravo et puis courage dans Maestro Fabrikas. Manu Bola Diogo. Diogo. La musique, les aigles. Musique congolaise. Quant à nous déjà, on se quitte, on se dit au revoir, on se retrouve très prochainement. Les boss, les boss, les boss, les boss, Chimanga, les boss, Vivian Chimanga, les boss, les aigles.